centre du monde où on te laisse en chien. T'es largué par le nouveau continent fait par l'ancien. Parlons peu ou plus, non, parlons bien. Continent le plus riche, Tatawalou, t'as rien. 243 et l'Afrique de l'Ouest, Jamontaire. Fuck les Illuminati et leur commerce triangulaire. 212 pétrole, or, bois, à ce qui paraît on a des minéraux. La team Afrique te pousse à l'arrêt. 241 uranium, fer et manganèse. 212 phosphate sous le sol de Marrakech. Jamais 221 team soniqué, Nangadef. Pauvre en ressources naturelles, mais on garde la pêche. 233, 234, 237 parlons chiffres. 13 milliards en produit du cacao, tu produis des chiffres. 225, les Ivoiriens face à la jet set. Mbote mingi na balandi na biso ya émission Réveillez-vous. Vous allez n'esengopé ça ya koyeba ete bozali solo ebele liboso ya ba écran na bino tina ya kolanda émission na bino oyo lobelaka bomo ya baindo. Émission etalisaka baindo solo babungeli wapi esengeli basala nini po ete bazongisa bomoto na bango nde toyambaka batu nyonso oyo batalisaka bapesaka ba piste de solution oyo kosunga ba noir to pe baindo bazonga na nzela ya solo pamba te moindo lelo azali penza respecté te azali na se ya baninga basusu ndena mokolo mwa lelo nde tolakaki bino tokoyamba lisusu croyant africain moteti ndika mobeti lokole oyo bino nyonso boyebi na ntina ya kosolola masolo makanisi oyo bango bazali kotalisa biso na mikolo oyo bazali awa nde tozali na bango tokosola na bango nde topesi bango mbote croyant africain lusako ela kaunza komba tata kinoka mbote na bino banso bandi kubalandi obisika bino bozwami uni santé croyant africain mikolo tomoni bino bozongeli penza media bande kope kuna obisi bovwezi na bino santé ndenge ni te biso tolingi songi te kovweza ndezani kovweza ezali kokima mosala tope kobebisa mosala kobebisa makanisi ya mosala wana kovweza me biso toza na kati ya mosala siko bino bokolobaki tovwezi na eloko bande kobatalisi balobi croyant africain bovwezi na ye pembeni ya ngomba bilaka pena te komema biso kuna te santé ndenge nini santé kimia ezali ngomba ya bilaka tokokoma na eleko na yango kasi sikoyo te voilà matondo mingi croyant africain nde bémission bosali mikolo kita kuna croyant africain mituna se mituna biso ndeko abino mituna ngonga nyonso ba appel ndeko kinoka bino batu bozana croyant africain kuna botunela biso enano eza penza nini bémission bino bosali ya kolimbola kotalisa bandeko solo prophétie pena bomanioli yango na lolenge mosusu nde bato bayebelaka pe botalisi ete boyeya kwatu lelo ezali nanu sikoyo te kolandela prophétie ndenge ezali esengeli tozela une longue période po ete tozwa lisusu kwatu lendo croyant africain tolingi botalisa biso nanu po wana c'est déjà une multitude ya ngunza tosengi na bino botalisa biso ngunza est-ce que beaucoup kozala ta na likanisité koki kozala à peu près combien d'années quand est-ce que koki koya pour na soulagement pe ya l'homme noir beaucoup botalisa biso te c'est comme chose à pressé tata kilo donc lingi kan kwa tulendo aya lelo kaka pour que ozala soulager lelo kaka suba lobby 2021 suba lobby 2060 misusu ba lobby photos la les premières décennies de prophétie lobby bino na bososolo bozana na kolandela prophétie wana beaucoup kotel c'est ko kozala à peu près quand ngonga nini croyant matano mingi tata kinoka na mutuna botuni biso devoir na biso ezali lelo ko fixer bat pamba te bozali na raison ndenge bouti kotalisa ete belé bazali kotungisa bino bazali kotuna ete ngunza lobola croyant africain est-ce que alongwe na vuva muto alongwe te ezali nini makambo nini ezali koleka penza nde yango biso tozali na devoir ya ko expliquer bato pe ya kozongela kaka mayibiso totalisaki ete biso totindamaki tango batalisi biso na mokili na molimo na Équateur esika tozalaki na mboka mpa esika koko yeli mpa asala mosala esika oyo babieka biso pamba te tozalaki mibale oyo babieka mana esika wana
moto wa yambo babieka na esika wana ezalaki ebalembonge oyo aninkisaki Kinshasa mobimba na musala ndenge asalaki nde oyo abieka ka c'est-à-dire que oyo apesaka ye pouvoir ezalaki nkumu elime nzale nkangilo mungano kamu yo mukunda mubisoke patala bande mpila inyoy ndiende moto azwaki ebalembonge atelemisiye na esika ya likinda ya koko ye limpa pe ayebisi ebalembonge ke kende kosala musala na Kinshasa kasi zela batu moko boye bokosala na bango musala nde wana ekoya ebalembonge asali na lolenge oyo ya ye pe nkumu elime nzale atalisaki biso alobi ete lokola asali ndenge totalisi bango te na koliki ya te ete akosilisa mbula misatu nde esalemaki bongo nde siko biso lere toye babieki biso adi ke keiko telemisa biso likolo ya cimetière ya koko ye limpa na esika batelemisaki ebalembonge pe batalisi biso ete bokokende kosala mosala na Kinshasa nde yango toyaki tango toye batalisi biso ke bokosala na mutu moko songo mutu ana mona na kilokola nkaka ye limpa bapesaki biso etinda te tosala lingomba kasi bapesaki biso etinda tosala pembeni ya moto batalisaki biso pe na tango bazali kotalisa biso ba vision nyonso wana po kobiekama tobiekami na boye physiquement nde babiekaki ebalembonge ndenge babieki biso mais na butu tango bazotalisa biso batalisi biso bokokende kosala pembeni ya moto nde toyaki kosala mosala na kati ya lisanga ya Vuvamu nde wana ekoya biso kosala mosala ebandaki malamu na ngonga moko boye etamboli ezalaki lisusu malamu te nde yango biso tomoni ke soki tozali na kati ya lisanga tokokoka te koloba maye esengeli toloba mpona lobiko ya bato pamba te na lisanga tozali en quelque sorte étouffé donc monoko ezali ya kokangama tata kinoka ezali pasi ke okei na media ko défendre masolo moko boye aux coups de téléphone ke yo lobola yo ki komiti kuna secrétaire ya mokonzi nana yebisa ke donc batu bokomi ko welela bibonga e komi wana église izo kabiso batinda kibiso na église te batinda kibiso pour la société te batinda kibiso toya na etinda ya lobiko ya baindo nde bongo na lolenge lona e kosala ete tokokoka lisusu kosala mosala malamu te na emoneli ya batu moko songolo oyo bazali ko ignorer totalement ete lobola lo ilondo azwaki etinda uta mokili ya molimo ete aye akosala mosala pembeni ya mokonzi oyo bango batindaka alors esali ke tokokoka lisusu kosala te kasi bango moko ngunza tope koko oyo batindaki basalaki mokili ya molimo esalaki ete to ya kosala pembeni na bango nde bayebi esika tokomi bango nde batu bazwaki etinda ya mokili ya molimo bango nde bakoyeba maye lobola lo ilondo akosala oyo nyonso to basanction oyo nyonso to baye pembeni wana oyo bayebi te ke etinda ya mokili ya molimo ekosuka kaka na kosambisama nyonso na mfumu kimbangu basambisaka ye mutu nyonso kosambisama parce que roi soko osali mabe na mboka na lokola Léopold III asalaki mbeba na mboka na ye ba remplacer carrément na mwana na ye Albert biso to lobite ki ba remplacer to yeba to remplacer moto te to kasi bobolobi te bongo te to ye ko remplacer te nkumu oyo batindaki yazali wana azali kokoba mosala mais biso lokola moyen ya kosunga bango na kati ezali te esengeli to bima libanda pamba te baye bazali kofinga butu mo bayelaka kolia na komela to sosolisa bango ete biso toyelaka kolia na komela te ezali nde bango batu bakomisi lisanga lokola une société alors tokokoka kosala te nde wana topesi bango ta bakoba me biso ndenge tulobaki na mission eleki tozali éternel allié ya mfumunkusu pamba te na ngonga oyo mfumunkusu azali na bitumba ya makasi pe bitumba yango azobundisama na kati ya lisanga ya Vuvamu nde wana biso tobimi na Vuvamu pote tokoka kosunga bango libanda alors tango tokozonga na mokili ya molimo nde mutu na mutu oko rendre compte ozala mwasi ozala mwana ozala ndeko ozala beau-frère ozala ngunza oko rendre compte na mokili ya molimo na mosala oyo osalaki est-ce que osungaki mutindami ya Nzambe
topé au bundi saki parce que olinga ki osoyer en otage parce que songa ki na likamo moko songolo olingi osoyer en otage to ko rendre compte biso so logo la lo ilondo a ko rendre compte ya mosalo azali ko sala devant ba longo pe ba koko. Voilà raison oyo biso tolobi ete to bimi libanda ya vuvamu mais tozali ko koba mosala ya kosunga mfumo koso yango wana na kanisi wana ezalaki une introduction po to tuna ibino pena botalisa biso soki kwa tulendo akoya à peu près ba nini na beleko nini to za na moi idée ngunza po bwe pena koloba une longue durée botiki biso kaka bwe tozoe ba lisusu te tata kinoka matondo mingi na mayebino bo talisi biso problème tozana yango ezani tata kinoka problème tozana yango bangunza pe ngunza mamu c'est-à-dire que ngunza ya munene azali na yango lelo ezali ni tata kinoka ko gérer ba tu pe ezali pona biso mon côté partout dans le monde ezalaka kaka bongo oyebi ezana lelo moko boina koma na kati ya livre nga na koma visiblement tu attaquer yango tu attaquer Yesu pona yango mais en fait tu attaquer tout simplement tika tu attaquer mais tu dois comprendre les difficultés sur azala kina yango ce kotangi na Matthieu chapitre 16 verset 28 tu pe na Marc chapitre 9 verset 1 batuni Yesu sikoyo okoya mokoloni yo siko elokola Yesu azo comprendre que batu oyo balingi kaka na ya kaka sikoyo nkolo okozonga mokoloni ni pour koya ko régner. Donc Yesu a comprendre que batu bazali na posa aya kaka siko retourne yesalema kaka lelo na Matthieu chapitre 16 verset 28 obi réponse à pesa bango aidisi bango ndenge quelques-uns parmi vous ici présents ne mourront point sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme revenir dans les nuées dans son trône. Ba mosusu kati na bino ndenge bovandi ya bo komiku felate sans que nga ba mona nga Yesu ndenge na kozonga tilelo Yesu azonga te. Même verset ko zwango na Marc chapitre 9 verset 1 batuni enkolo kozonga mokolonini alobi ba mosusu kati na bino awa ba komiku felate sans que ba mona nga enkolo Yesu ndenge nazali kozonga batu nyonso wana bakufa ata moko te. Vous comprenez? Est-ce que Yesu a kosa to pe a gérer kabatu? Tu comprends? Yesu a kosa te. Mais kolande la difficulté azalaki na yango na posa ya bato bazalaki kozela ngomba ya bilaka lokola lelo biso bavutuka bazali kozela ngomba ya bilaka nde Yesu azali lokola akosi parce que donc moyen ya correspondre ezalaki te. Alors Yesu asala bongo nde situation tozana yango lilo. Vous comprenez? Donc ezana biloko to koloba te. Mais tellement tozo tambola mabe esengeli to fungola biloko mususu lelo. Pour na tango totei bato ngomba ya bilaka kala mingi te tozo koma ngomba ya bilaka parce que so koyebisi bato mususu kete ba mususu kati na bino ba kolia bomengo lelo te ba kolia bomengo tango to ko se réincarner tango ba kozonga tata terrain kokoma ville bato ba kosunga lisusu te. Or erreur makambo bomba yango wana biso pete na Yesu abomba na Yesu abomba lera lebisi batuke bokomi kufela te sans que bomo na ngandenge nazo zonga. C'est une façon à gérer population ezalaka kaka bongo. Mais la réalité c'est quoi? Il faut se ko totangi ça réalité. La réalité c'est quoi tata kinoka? Ezani ni réalité. Réalité po yoso tuna ngomba ya bilaka nkwa tulendo akoya mokoloni. Tata kinoka il faut sikoyo tozongi sabato na égyptologie. Tozongi sabato penza na bokoko na biso, tozongi sabato na astrologie et kozala passe dans le cadre d'une seule émission tu expliquer makambo yango yon surtout lelo mais to komeka kosala mwa bokasi pona kolimbulela bino tata kinoka yeba ke mokili ezali kotambola na mibeko na yango pe na lolenge na yango soki neti biso lelo awa boy tozali moi 9h yeba ko na États-Unis baza butu. Est-ce que ça comprendre na tango biso tozali ya kolala tozali na moi tozo sala bango kuna baza kolala. Tango biso to kokoma ba 21 et to kokoma ba 16h bango kuna butu penza makasi ba mususu na moi ba mususu na butu ezala kabongo pendant 24 heures. Est-ce que ça sola yango? Donc tant moko epesa melibino bodondo abo sala bokela tant mususu epesa melibino bolala bokomi lokola bibembe boso sala te eloko moko te sikoyo pena mbula mobimba biso tokoyi kozala tozali na malili makasi na tetutinelanga awa na poto bango bakomi na moto la canicule baso souffrir moto
tango biso tokozala na moto makasi donc moi oyo elanga muke wana bango bakomi na hiver. Donc il y a toujours décalage wana tango bino bozali boye baninga mususu bazali boye. Alors le décalage wana ezali pas seulement au niveau de 24 heures le jour, ezali pe na niveau ya année mbula muduma 365 jours bosana ba différence wana. Ezali pe lisusu tata kinoka ah balongo. Ezali pe lisusu nao babengaka la grande année. Ba différence wana esalemaka na la grande année na kati ya astrologie. Na oyo babengi les différences esalemaka dans la grande année, et la grande année dure combien? La grande année dure 25 750 ans. 27 750 ans. Ce qui n'a pas un tableau, n'a rien qui n'a pas de biloko wana. Ezali biloko amindele te po vandu na akoti na makambo amindele ezali biloko evanda bakoko na biso. L'astrologie c'est l'homme noir et tangi sama na Égypte antique. Donc dans 25 750 années, plus ou moins 26 000 ans, ndesikoyo le soleil moi atambolaka pour que aleka na ba constellation nyonso moi atelemi siko ba constellation ezo sala ba tour. Donc mokili ndenge ezo tambola mokili pour que donc ba astre pour que ça la tour nyonso autour du soleil et ça la ka 27 750 ans ndesiko bosali la grande année. Alors là ba zodiaque, les signes zodiaques, c'est-à-dire ba constellation nyonso et tamboli et sali tour autour du soleil et kokisi 27 750 ans. On appelle ça l'astrologie. Et tangi sama na Égypte antique mindele ba yeko zoyango ipana biso ndio kiesika mindele basala kawana ba horoscope ba biloko wana isa biloko biso ya mystique ya Afrique. Alors maintenant, pour que des temps astre constellation moko et se déplacer axe moi yazo pesa lumière na yebo yo comprendre lumière ya moi yazo pesa na lokola torche ndenge le biso tozali na États-Unis biso to community tozali siko moi na États-Unis baza butu bazui longengo ya moi to biso tozali na moi siko moi parce que yazo tambola la terre tourne autour du soleil tout comme les constellations tournent autour de la terre ezali moi passe na baningo bazo ka français te pa batu ebele opeto zali na bango na kati ya religion na biso baso ko comprendre makambo bien te yango ezo salanga parce que tika kana mika ko bunda kotalisa. Alors moi il a l'air yango etelemi sikoyo pour que ezo sala la grande année 25 000 ans 25 750 ans. Alors sikoyo constellation na constellation pour que constellation boye ezwa lumière et ko sala 2150 ans. Après 2150 ans constellation boyemoni claire. Après 2150 ans, ceux qui bino bozali na constellation par exemple ya taureau bino bomoni clair. Ba bazali na poisson ba comment na clarté. Ceux qui tour ya poisson est commis après 2150 ans, ba bazali na poisson ba moni clair. Ceux qui ya bango esili bélier bongo na bongo. Soleil asan esika moko. Vous comprendre? Yango tour wana après 2150 ans, ba benga kayango l'air. Yango kaka l'air du taureau, l'air du bélier, l'air du poisson, l'air du verseau. Etangi sama pe nguza mamu atangisa yango na kati na lisanga na biso banguza totangisa ka. Est-ce que boyoka te babeta l'histoire de l'air du verseau? Mais boyoka babeta l'histoire de l'air du verseau mais bon permettre nguza lobola à expliquer bino qu'est-ce que l'air du verseau. Ce qui nga na boti yango et que ça la passe pour nanga. Mais ce qui est kaboyoka yango déjà banguza babeta l'histoire de l'air du verseau et ça le makande bongo. Après 2150 ans, la situation est changée. Vous comprenez? C'est pour que tour wana zodiaque et salema il faut 25 750 ans. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4300 ans. Tout ça qui n'a ère du taureau. Et l'équipe après ère du taureau, to comme il a 2150 ans, to comme il a ère du bélier. Nde yango moni Moïse aye ko inauguré l'ère du bélier pour que batubala na makambuna ye a se fâché. Alors, après l'ère du taureau, pendant ce documentaire, moi, que ce que tu as
ba makambo ngana solo ba komona ngo siko na documentaire yango ba limboli yango tikana limbola ngo na lingala pa kuna na documentaire ba limboli yango na français après ère du taureau ba comme na ère du bélier oyo Moïse ayaki ko inaugurer après ère du bélier de 2150 ans à l'an 1 vous savez comprendre de 2150 ans à qu'est-ce que j'ai dit de 4150 ans 4300 ans à 2150 c'est l'ère du taureau et puis de 2150 à l'an 1 après Jésus bakoti na ère du bélier le temps de Moïse ère du bélier wana mindele bazana na renaissance ba moni na clarté bakoti peza na makambo na bango te de 2150 à l'an 1 l'ère de longue na l'an 1 ti 2150 après Jésus nde tokoti siko na l'ère du poisson l'ère biso tozali siko ère ya Jésus nde sika mindele bazo dondwa de 2150 à l'an 1 et ça qui renaissance na bango de l'an 1 à 2150 tokoti na l'ère du poisson ère tozali na yango lelo donc après 2150 nde tokoti na l'ère du verseau oh yo biso tokosa la renaissance Ngunza faut se comprendre donc tozo kota na renaissance africaine après 2150 tozo kota na l'ère du verseau ça c'est scientifiquement parce que oh tozo start zali bloc ba ya unité ya koluka boité donc tozo kota na l'ère du verseau oyo biso banguza toté ya kapo boyoka kayango peut-être vous comprenez kate c'est l'occasion pour comprendre tokoti na makambo tokokota na makambo na biso après 2150 nde yango siko banguza baye pour que babanda ko préparer bato tokota na bunzambe pour bakoko na biso oyo ekobanda na l'ère du verseau lisolo à l'ère du verseau et bani na nguza lobola te ba vutuka nyonso ba yoka yango alors siko pour que vous comprendre ndenge zalaka bozwa nano élément oyo pour que vous ayez une idée sur les précessions sur les ères du grec aienon c'est ça ça se passe comme ça alors bolanda yango na élément oyo bande qu'on a régi ce que vous avez pris bosonga biso balancer élément na pe tokozongela ngunza lobola a. Maintenant, une des plus importantes des nombreuses métaphores astrologico-astronomiques de la Bible concerne les ères. À travers les Écritures, il y a une multitude de références à l'ère. Afin de comprendre, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène appelé précession des équinoxes. Les Égyptiens ainsi que les civilisations plus anciennes reconnaissèrent qu'environ tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de l'équinoxe de printemps se produit sous un signe différent du zodiaque selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire que la Terre maintient lors de la rotation sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans leur cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour traverser tous les 12 signes est approximativement 25 765 années. Cette durée s'appelle aussi la Grande Année, et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Elles faisaient référence à chaque période de 2150 ans comme une ère. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du taureau. De 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du bélier. Et l'an 1 après Jésus-Christ à 2150 après Jésus-Christ, c'est l'ère du poisson, ère dans laquelle nous nous trouvons encore à ce jour. Et vers l'an 2150, nous entrerons dans la nouvelle ère, l'ère du Verseau. Généralement parlant, la Bible révèle un mouvement symbolique au travers de 3 ères tout en laissant entrevoir une 4e. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très contrarié de voir son peuple vénérer un veau d'or. En fait, il brisa les tablettes de pierre et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. La plupart des spécialistes bibliques attribuent cette colère du fait que les Israélites étaient en adoration devant ce qui devait être une fausse idole. En réalité, le veau d'or représente l'ère du taureau et Moïse représente la nouvelle ère, l'ère du bélier. C'est pourquoi, de nos jours encore, les Juifs soufflent les cornes du bélier, les cornes du jubilé. Moïse représente la nouvelle ère, celle du bélier, et à l'arrivée d'une nouvelle ère, chacun doit abandonner l'ancienne. D'autres divinités marquent également cette transition, comme Mitra, un dieu pré-christianisme qui tue un taureau dans le même symbolisme. Jésus est le personnage qui inaugure l'ère suivant celle du bélier.
l'ère du poisson, représentée par 2 poissons. Le symbolisme du poisson est très abondant dans le Nouveau Testament, puisque Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Quand il commence son ministère à Galilée, il se lie d'amitié avec 2 pêcheurs qui le suivent. Nous avons tous vu l'autocollant de Jésus Poisson à l'arrière des voitures de certaines personnes. Ils n'ont pas la moindre idée de sa véritable signification. C'est un symbole astrologique païen pour le royaume du soleil durant l'ère du poisson. De plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de cette ère. Dans Luc 22:10, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ce passage est de loin le plus révélateur de toutes les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le Verseau, le porteur d'eau, qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Il personnifie l'ère suivant celle du poisson, et quand le soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira dans la maison du Verseau, puisque le Verseau suit le poisson dans la précession des équinoxes. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps et la fin du monde. Mis à part les caricatures du livre des Révélations, la source principale de cette idée vient de Matthieu 28:20, où Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. En fait, le mot employé est « ion », qui veut dire « âge » ou « ère ». Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère, ce qui est vrai, puisque la personnification solaire de Jésus relative au poisson cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du Verseau. Le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée. Allez dire cela aux 100 millions de Nord-Américains qui croient que la fin du monde est proche. Maintenant, nous avons aussi kolanda élément wana croyant africain memela kibiso na tina ya kotalisa ete ba RP ba grande année ndenge basil kotalisa biso à l'astrologie. Mais croyant africain ndete aussi kotala élément oyo biso tozana na 2018 ce tolandi nde bino botalisi ne élément ndenge zali de mindele weza tozana ère du poisson nano namba ndeko balandi ndenge ngunza batalisi so tozana na ère du poisson oyo kosila na 2150 mindele baso dondwa nano après 2150 de ère du Verseau esika renaissance na biso renaissance africaine ezobangisa biso ya croyant africain tozana na 2018 nayebi te motuna na bino esili bozana motuna mosusu te motuna ezali tongeki to tuna boye par rapport à maïbosi kotel sabiso awa bino pe bondimaka pe loi du karma oyo elakisi ete moto akobuka kaka oyo ye alonaki bambeba oyo salaki ndi okobuka yango kaka na lolenge na yango iyo loi du karma ezali pe tondimaka yango toyebi yango ingeta soki bino bondimaka yango kasi mindele bakofuta biso mbongo ndenge nyongo toloba nyongo na biso pamba te tobosa inte ute Égypte antique tonyokolaka mindele pendant 4 siècles et puis biso tofuti yango kobana 1491 tina 1921 tofuti nyongo mais kobana 1921 kino lelo bazo continuer konyokola biso bino bolobi ete après ère oyo l'ère du Verseau ekozala ère ya renaissance africaine sikoyo loi ya karma croyant africain mindele bakofuta nyongo na biso quand po ère ezoya eza renaissance na biso malubomboka na bino matano mingi ndeko kinoka nalingi nazongela mwa eloko moko kolandela élément oyo bandeko bauti kolanda wana pour que to faire comprendre bato ke il faut bayeba ke biso bangunza tokosi te bangunza topesaka toteyaka d'une façon brute mais mutu na mutu il faut mayele na yo esala
na bayebazo comme en internet tala interprété professeur en 1921 ndenge na ye à lobby et l'autre côté à interpréter en goma be na soso ngisa bango voilà na soso ngisi bango nde na cours de base batanga yango lisusu batanga 11e leçon na 14e leçon oyo biso bango za tote yaka kuna bakozwa bososoli ndenge mobikisi ayaka nambala eteni ya yambo aya kolongola bosoto pe ndenge mobikisi ayaka ndenge ya koya nambala ya mibale et na 14e leçon ba ko comprendre babalisa yango kaka na réalité pamba te soki mobikisi aye nambala ya mibale esengeli mateya na ye ekokuta na temps wana biyamba oyo ya bapaya oyo ya munguna ekolimwa ekozalisi sur na force te bato bakondimela plus mobikisi parce que lumière oyo ayaki nango depuis 11e leçon yango nde ekomona na polele na 14e leçon pe bato bakoyoka plus makambo oyo mobikisi akoya na yango est-ce que tozali bongo na yebi te soki ekokisami bongo ke biyamba bazoyoka biso banguza plus c'est que tokomi na temps ya boye yankwa tulendo ndenge 14e leçon elobami soki ezali bongo te ekozala kaka pasi na 14e leçon etalisi biso ete na tango mobikisi penza akoya na kikwa tulendo nyonso RDC ekolakisa penza lumière na yango en tant que source ya savoir spirituel. Nigeria ekolakisa que yango ezali kokela déjà source ya savoir technique na ebite soki ya moyo lelo mokili mobimbe moni Afrique mobimbe moni ke Nigeria yango ezali source ya savoir technique na ebite Afrique du Sud esengeli elakisa ke ezali maître ezali côté Afrique mobimba politique na ebite soki lelo esalemi bongo et puis Égypte et sengeli elakisa ete ezali côté ya médecine. Et c'est ça les 1000 €, alors il ne faut pas te décourager. Pambaté, il n'y a pas de retard pour que tu avances. Tu allais pour avancer, tu commis tu ultime aussi capé tu allais pour faire de musique à tatananga. Pour la maillot allez côté ça non loi du karma et sengeli nyongonabiso colonie. Bon, les allez peut-être tout comment même ngapé na comment yango na livre mais c'est pour gérer les esprits faibles de Kunangai. La précession, changement des airs, ce n'est pas du tout lié na makambo ya karma. Ezali tout simplement lié na temps. Ce qui tango na bino ekoki, bo se préparer tout simplement pour que bo sala mokili na bino ya sika. Ce qui n'a même na mikana na biso total ici que mindele bazana nyongo na biso basala biso mabe depuis 1491 depuis to sala biso to bana ko sala bango mabe to futi nyongo yango depuis 1491 1921 ezali tout simplement kola kisa ete toko motu moko te to pe ekolo moko te et dondwa kalibela il y a un temps ya ko dondwa pe un temps ya kozala assujetti yango tolobi yango bongo mais pour ce qui est des précessions ou ce qui est du changement de la renaissance ezali lié na yango te ce qui lelo lobby que to futa nyongo non nyongo ya nini po ba nyongo biso kino lelo OK po ba nyongo biso kino lelo siko na tuni ba chinois bango wana ba mati siko ba futi nyongo pa banani ba futi nyongo pa banani mais ils allaient tout simplement parce que tant na bango ekoki lokola tant na bango ekoki ba mati za lokola soki bolala ki na butu bozaki kokelate bozalaki koliate bozalaki comment on a clarté bozalaki kolobate bokufi bolali lokola batu ba kufi tango ekotana boko banda koloba nkota na bino pe ekoyokana makambo kokela na bino pe boko banda soki bozalaki na nzala bozalaki lokola batu bokufi na butu boko banda kolia parce que tongo yo etana alors il faut se préparer que tongo elingi etana la biso to banda pe kolamuka to banda kosala to banda kokela to banda kolia to banda koloba nkota na bino yokana kite ezalika kota ya bapaya lokola tongo etani kota na bino pe ekolobama siko soki ekomi que tokoma ke tozela nyongo bafuta biso mbongo te tata siko na tuni barabe banyokola pe biso siko bakofuta biso nyongo nini po bangoli bato basaka kokanga biso na mindele bakangi biso bapesi biso pa mindele bateki biso bango pe basala biso mabe siko tokosanga bango nyongo nini non ce n'est pas ça ezali ke tango na bino soki ekoki
Bo se préparer pour na côté ya koye ko la bonzambe pamba te c'est irréversible. Tongo soki etani bolinga te tokola mukana pongi tokobanda kolia tokobanda kotambola tokobanda kosala tokobanda kokela tokobanda koloba kota na biso ke yebana kite ekobanda koyebana bato musupe bakoloba yango soki tozalaki kokela te tokobanda kosala tokobanda pe kokela mais oyo ezali o tofuta nyongo bapesa biso mbongo o ezala boye yango te ça n'a rien à voir comme ba nyongo ne za na ngote tokotuna ba nyongo lelo siko ba chinois ba se développer ba tuni nyongo pa bana nyongo na biso Belgique za na tika makambo wana tata yango wana makambo yango nde esengeli siko tote ya batu parce que on est comme la distraction on se comprend siko bato le sika base la pesa bonzambe bate yama ba mibe comme abikela ba ko attaquer christianisme na islam o ba petit islamisme moko boye ba komi ko sakane la religion africaine na sika ke biso tout attaquer bango to komi o ba nyongo to zela boye ba futa ça c'est la distraction yango makambo biso tozali kotala lemela lelo alors il faut tozonga kozongi sabato muindo na spiritualité na bango ko préparer bango ba ke tongo elingi etana alors babanda côté ya bana na bango bokoko babanda côté ya bango boindo batelemela islam batelemela christianisme batelemela coran batelemela bible alors biso na tango tomoni ke na terrain banguza tozo sala yango te nesika pe tozali ko sala kingunza moyen to sala makambo wana ezali te yango tolobi te il faut to bima libanda bolongwe na bino tolongwe te to bimi libanda to sunga mosala kasi bolongwe tolongwe te na tango biso tozali ko sala bongo e kozongisa banguza nyonso na mosala po siko tozana mosala te totiki mosala sikoyo ba petits musulmans oyo ba yebi eloko te et des petits garçons de course des arabes ba sakanela makambo oyo kata kinoka kala mingi te komona ndenge banguza bakozonga na mosala lokola biso tokomi koloba libanda wana ki maloba croyant africain kala mingi te bokoyoka ba musulman bazozongawa po croyant africain azongeni masolo oyo zo banga bango mais il faut que bango bazaka bazonga tout attaquer bakokanga monoko moni siko ndenge to bandi mosala boyo ndenge to bandi boye ba musulman bakokanga penza monoko po bakobanga penza po oyo to sali ba mikanda tata to sala moyen bimata na kati ya bangunza po ekomi lokola tozo banga ba musulman yo yaki bitu mozo banga ba musulman tezala ka bongo te siko ba mikanda nyonso tozana yango afrocentricité internationale azo binisa yango nyonso bakotinda ba imprimerie les contradictions sur la Bible les contradictions du Saint Coran la le Coran l'islam religion nyonso l'islam religion universelle ou arabe oyo tozo ko kakobimisa yango te na kati ya kingunza po comme lokola bozo banga ba musulman nyonso wana ekobima afrocentricité déjà tozali ko travailler pour que tozwa une grande machine d'imprimerie islam christianisme mais bon c'est préparé bino bato bokende kende Iran ko mbongo ya barabe ba bino bato bozwa ba mbongo bino ba marionnette ngunza lobola croyant africain ala ki bino bon c'est préparé pour match ezongi mais croyant africain pour na nini kaka ne leko po ba l'accès biso kuna déjà que ngongo comme penza to ko benda suka to comme ko chiter déjà na mo lombo pour na nini kaka na ngonga oyo décision oyo ngonga likamona ane oyo kaka likamona tango na yango makambo lokola eza makambo ya molimo tata kiloka mpona moni baosenga biso mpenza ngonga lokola ezali makambo ya molimo ifale tozonga nano na mpaha na boya libo mpaha na esika oyo babiekaki ngai babiekaki mpe ebale mbonge milimo ya bakoko elata biso alela toyeawa colère ya mbonge awa babieki bino pe basi babiekaki biso na apo babieki bino lisusu awa babiekaki biso lisusu na koko mende sikoyo ndenge mosala ezotambola esali ke il faut tozongela mosala mpenza tobongisa biso tokanisaki ete nani aza nsima ngunza lobola bazotindika ngunza te boye po nani bakokai mpe kosala nani yango mokristu nani mokristu aksusu mutu mona bato balingaki batindika biso kaka bangunza mais bangunza baweli biso kiti oyo bapesaki biso tovanda pembeni ya koko alors koko mpe asosolaki yango ki soki navandisi ngunza oyo pembeni ya bangunza mosusu bakoboma ye alors koko babundisi koko makasi yango biso tobimi pour que tobatela etinda ya koko donc tozobunda mpo koko azobundisama mingi na lisanga ya vuvamo croyant africain tokomi koshite maloba na bino suka mpo na émission na biso ya mokolo mwa lelo na mwa lombango mpenza
totondi bino boton tata kinoka tozali kokoba mais to talisi bande koboyi bosale la compréhension makambo oyo tokokende kosamba yango na mokili ya molimo nde yango nazongeli ozala nani ozala oyo mwasi ozala yo mwana ozala yo ndeko ozala yo beau frère ozala nani yeba na mikolo totikali nango na mokili oyo na oyo tosi tosali oyo totikali na yango eza muke tokokende kosamba biso nyonso na mokili ya molimo alors soki ozwi koko en otage okanisi nde azali mosaleli yayo asalelaka yo mbongo yeba mokili ya molimo ezali kozela yo matondo mingi na koyanula na invitation na biso tobandi mikolo tokoluka bino tokosala na bokasi bosala kotalisa biso mingi na mingi oyo bosili kobombela biso matondo mingi na balandi na biso ya émission réveillez-vous bosili bon kolanda croyant africain alobi oyo azalaki nango ya koloba maya nyonso alobi etali kaka ye mituna banimero ezali wana bobenga mpona kotuna bango moko basososa bino penza na bozindo makambo yango soki ezali nini nde rester branché na chaîne biso YouTube Negro Spiritual TV pamba te mikolo oyo toza kaka na croyant africain moteti ndika mobeti lokole nde ba musulman balobi bocha ba botine po match ezongi awo botika malamu kime ya nzambe kwa kozala bongo tokutani bongo na mbala ya sima